breaking news, nouvelle en bref, Bozabongo en direct, il y a André Kamungalema, ils ont Proverbe 30-30. Donc, Proverbe 30-30, tout fait, tout flamme, l'homme le plus recherché du monde, l'homme le plus suivi. Et là, ils allaient jouer un très exceptionnel parce que tout le texte message à l'équesse à invité du pour dans mariage naé. Mais nana et quand après concertation, tout le monde qui est tout aucun été parce que un photo checker dans moi soana. Otoboyi to bima ba témoin ya likambo bo balani lelo lobi boyani. Alors toujours ça appelle na batu surtout oyo bakolo ko inviter biso prochainement na libala ou bien na d'autres na bango avant que tu aies l'invitation bouquet yela biso mwasi to solo na ye comme là dans l'esprit en Zambie na oye baso za mwasi malam to mwasi mabe na oye baso ki osala ba vanti toté soki to pesi aval après bo pesi ba invitation parce que to boyi lelo bato basangani lobi bokabwani ebima ekutu proverbe azalaki wana et puis ekanga azalaki témoin à part wana bainvité oyo lekesa invité namoni Chibwabwa mokende ya kozala wana namoni mwa bato ebele bosona obi kena bando délivrer bango na miso ya bato en pleine fête naobimaka mutu mabe lokola bomesana kobenganga mutu mabe pourtant naza mutu nayaka kobongisa makambo yango na boyi ezala ndenge wana. Alors bato nyonso oyo baza na circuit ya kosalisa basi kindumba oyo baza na bana basi bakenda kopropose na bapasteur soki bobondeli nga te ekoyindela bino na niveau moko ya grave parce que lelo tosali 3 heures du temps ya meeting na mbila ndenge nini tokoki kotia bino maboko mpe lisusu mbila yebisengaki bolekaki mele boleki bozala boyebaki te nga nazalaki deja na masolo na bango ebayebi masolo motu ndenge yali eloko eza grave parce que président ya communauté ya Manchester balobi aza moko ya baclient ya makambo wana yebi masolo wana mpe alobaka eloko moko te. Donc voilà le 30 décembre oyo soki Cyril ase manifeste te na kosuspendre ye parce que baza na bapreuve akoti na bamwa bamakambo ebelebele ya mabe oyo ezokonore te taki président asala yango. Breaking news, kokoma kombo ya proverbe te soki oyebi masolo te donc peut-être mpona kozwa succès tozobitisa bino permission bolobaka yango mais sino te masolo eza bongo te. Alors tolobi lisusu breaking news ezali bato nyonso tu oyo baza na posa ya proverbe le 19 nakozala wana na King Cross mpona kozwa Eurostar nanga kokatisa et puis namoni kuna na Genève déjà plafond de Genève asangisi déjà bato po bayambanga à part na ngumela te après nakokita mbala moko Zurich epai ya Dino Pakasa oyo tobengi pasteur Israël. Breaking news ya lelo eyali ete biso bana mboka tofetaka le 25 novembre décembre te donc le 25 décembre eza fete te eza fete ya famille bana bazala na bandako bokende ata église moko te preuve banda na telemeli le 25 botala na TV boti omona ata publicité moko te ezosenga bato bakende osangana po bayebi ete proverbe asi alobeli yango. Alors bato ebele babengaki nga balobi proverbe mais émission yango na ekanga eza mokolo nini émission yango na ekanga ezali peut-être soki nauti Paris pe Suisse tosala yango ou avant tokende kodépendre na ye mais je crois le 22 le 23 bokosepela parce que tokosalela bino bilan ya masolo tu ndenge ezotambola na communauté. Alors breaking news nalobaki ete baoyo nyonso tu bazali na kati ya circuit ya kosalisa basi bakindumba to bana mike kindumba dossier wana vraiment police aza nango na maboko mpe bamonaki nga déjà et tozotravaille po te toluka kopesa solution mpe kotia maboko na bato bazobebisa communauté na biso. Normalement ezalaki dossier moko ya président ya communauté mais lokola ye moko aza client ye moko aza soulard ye moko aza na kati ya badésordre wana moye aloba yango eyalaki te mais lere ekomaki ke balingai basimbisa proverbe touche mpe proverbe atimbeli yango lelo dossier eza kote kuna tolingaki mpe tokota na dossier mosusu mais comme naza na raison eke soki nga nalobi yango nabima motu mabe problème ya nango te nazosenga kaka na congolaise nyonso tu oyo aza na diplôme ya kozala Charles Manda akota en contact na nga na koyebisa makambo nini ya kosala congolaise nyonso ozalaka na Manchester ozalaka na Berry ozalaka tout autour ya Great Manchester
oyo oza na diplôme ya Tchad manda benganga vraiment na kosolola na bino et puis ba masolo mosusu totiki yango eza masolo ya secret moye topanza yango eza te mais motu nyonso to asololaka bien te na communauté kopusanaka su pembeni nanga te motu nyonso to alelaka baninga motu nyonso tu azalaka motema mabe na baninga soki oya pembeni nango tubela na tio maboko malamu mais soki eza kaka pamba kopusanaka su pembeni nanga te mpo nga aza motu nalingaka bablage te nalingaka mpe bato oyo bakosala bamayuya bapusana pembeni nanga te. Alors tokangaki classe mercredi tozalaki na réunion elekaki très bien Willy Lilé afilmaki je crois lundi bokozwa baimage nyonso e bato nyonso tu oyo balingaka koyeba masolo ndenge yalaka bokomona ndenge bamama basepelaki bana classe bazalaki na esengo elekaki malamu. Alors nazwi bapele ebele namoni Johnson ake kolelela pire master nanga Ado Malanda aza master vraiment tokolani na Germanie po biso ya poto bana mike âge vraiment déjà ba 18 ans tengalaki poto 19 ans premier anniversaire na fete na poto 20 ans donc master nanga vraiment tobandani ngunda akolelela nga Johnson azolela alingi cesser le fait alobi kutu meme sapato wana monene asala so ndenge nini alata yango to alata te mpo ekomolukele baproblème abengaki kaka Ado Malanda te abengelaki mpe lisusu wana na Manchester Isabelle Kamba na Fada Basende babengaki nga mpona koluka cesser le fait en fait nayesaki bango ke proverbe alukaka ne problème te bémission nyonso nasala ezali na droit de réponse soki otumboli nga nakolakisa oke naa na puissance makasi ya Nzambe e naza mutu oyo nalingaka mutu asakana nanga te na respectaka mutu nyonso tu mais soki olingi osakana nanga nakorevese na niveau ke okima mboka mpo olapa. Alors bino oyo ye abengaki bino mpe boyebisa ye ke ye moko ayebi eloko nini akoki kosala akotaka makambo ya Kongo te atikaki kolabo e atika kotambolaka na basi oyo baza na misala mabe alingi kobimisa bango baprophétesse atika kosala baémission ya makambo ya Congo atika kokende na ambassade ya Congo atika kosala émission na bakolabo atika kosala baémission na nyembesi na niveau ya kotrahi Congo na kotike na kimia donc ngala nanga na problème na ete. Alors boyebi position na nga boyebi masolo motu ndenge yali soki atiki biloko wana ngai mpe na kotika ye kimia et surtout ke ngai na landaka makambo na ete. Alors bato ebele batuni nga balobi tozomona bato mosusu na TV te nga na koloba eloko moko te lelo nalakisaki bino mikanda nayebisaki bino kozala ndenge wana nakosela bato makambo te bozela kaka na émission ya nga na ekanga boyeba vérité banani balongoli na TV banani bakoleka so na TV te banani bakokanga bango mikolo koya mpo babata lokuta mpe banani bakobotola bango bana. Alors tolobaki ete Noël ezali fete ya Dieu Soleil ezala jamais fete ya bachrétien mwana moko te akende na église mokolo ya feti mwana moko te akende kopesa enveloppe na n'importe qui. Tolobaki lisusu action de grâce bamama ntango bozopesa mbongo na bino mpe nganga azofrene bavie na bino azofrene bavie ya bana na bino azofrene makambo nyonso ya bana na bino bopesa mbongo na Zion te bopesa mbongo na Maps te bopesa mbongo na Job te bopesa mbongo na La Gloire te bopesa mbongo na Mukendi te bopesa mbongo na bapaster otu oyo ya baframason te bopesa mbongo na bato oyo basalela Nzambe solo boyebi bango na communauté misala na bango eza malamu. Alors nasalaki émission oyo eningisi Kinshasa bato babengi nga bazolela parce que nazali kobondela nabondelaka mingi Nzambe atalisi nga ke Général Soni oyo aza papa nanga molimo Albert Kankenza oyo azali président ya l'église de réveil Pascal Mukuna Léopold Mutombo na mama Olangi oyo nabenga mama Dalton na mama Micheline bazali bato oyo bakabwana na Nzambe kala na révérend Dayo bakabwana na Nzambe kala bakoma batasoloka. Alors Nzambe ayebisi bango soki bazongeli ete akobeta bango mpe akoexpose bango makasi na kati wana mpe ezalaki na kutino donc napesaki message epanike namoni bato armée de l'éternel l'église na uta bamosusu babengi bazoloba makambo yango eza solo parce que l'église kuna bamoni bapaster bakoma kobotisa bana bato kobotisa meme basi baninga yango bapaster biloko wana ezoleka na kati ya Kinshasa ezosala bien te mpe bakoma bakolabo nga naza très reconnaissant na Pasteur Soni abalisanga atombolanga alongolanga na masina apesanga ndako na mbinza mais cela ne veut pas dire que soki oza papa nanga molimo ozotambola mabe nga nabetelo maboko
il faut nazo msona nzela parce que ngate na ndako awa so na sali mabe bana nanga balobela nga daddy is not good, you are wrong, you supposed to change. Alors et ça la rappelle de moi. Alors vraiment nzambe azana na bino na zwa nanu coup de fil oyo. Alors ouais Mary Johnson. Oh le caisse. Mais là, tu l'invitation pour les boys arrêtés. Mais il fallait qu'il y ait l'invitation, tu n'as pas texte message. Ah. Ah. So otini olobi ke na ekana to kabwana te to yokana to kabwana so te poso to kabwani eko profiter na l'ennemi ya Congo ya solo wana ngane ekana to comprendre ke to kabwana te toza bomoko lokwa to bundela pona Congo to tika libongo komoni ah c'est ça ah c'est ça biso na to trop tiko zo sous problème te tobenga na mikolo nyonso tobenga na tongo midi pokwa donc ndenge vraiment omonga ndenge nkosi libala ne revese na langue ser du jour ndenge pe ko zana ekanga eza solo yango wana bango kutu bazolela mai na miso Johnson atindi baambassadeur toyokana cese le fe yo mondeni mais ce qu'on a la délivré dans le monde que nous avions été, pour la onction à Samson. Ok, Kitoko. Oh. Donc, Kitoko, nazo mena si samsa na osa. Merci. Alors, Bouti Kolanda, on est là qui les questions en direct. Abengi pour nous ça, ba information. Batbo na feti na ye bazo banga. Ba tourner se prouver ba kozalato kozalate pour ba yebi ke mutu wana soka ye ya tambolana na anjeté mais ya pour délivrer bato. Et là, on peut salir bien au fond de la mbila soit comment ça, il faut consulter là pour éviter l'âme de ma solo mingi yamboko. Na yebi pe la ba pasteur oyo ba pesa ba information ba na fond na mbila yebi bango. Mais ni kolikoya to kolobela ngo. Donc on a vu breaking news à l'élo vraiment ba fête malamu. Boza na kimia soki mutu ana problème na olimbisa ye mais soki mutu ali ko sakana yo faut ko nyataye kolakisa ye ke yo ozali mutu osakana na ete konyata ye na ndenge ya kobeta te me ya koedike ye. Alors tolobaki ba mario nyonso oyo baza na bandako mwasi nyonso tu oyo aza na mario soko bengani mario oza na voche ya 500 livres mama moko abengaki nayebi te soki azokosa soki eza ya solo okozwa voche na yo ya 500 livres bato ebele bazolela ngana ekanga bokabwana te tokoki kokabwana su te pour toyebi ke tozo travailler pour na intérêt ya mboka intérêt ya Congo. Alors mututu oyo ayebi ke azali na dossier ya mabe ngongango soko ekolela no seni sori toyokana na olimbisa yo mais soko tie mutu makasi toza na bapreuve makambo ebele okolela vraimen na monoko ya mboka oyaki kokota na porte oyo oyebaka te mokolo oyaki na ndako na nga kamera ezalaka masolo to osololaki na ngai eza record lelo eza na maboko ya mila eza malamu oleka oyo ya kobondela nga parce que masolo oyo oyaki nango yo moko oyaki nango bakoluka bayeba bana basi boni oza na bango bapaster boni oso okabela bango basi ekobebisa vi na yo mobimba parce que oyaki kosakana na un oin de Dieu moto atinda oyo basakanaka nete. Alors kimia ezala na bino bapaster ya Kinshasa baleli mais biso tosengi repentance esalama pour la Congo tomoni MLC baza ba traître et baza ba satonge lokola bazo comprendre te bakoti na gouvernement oyo tobengi gouvernement titanique bakotiola na kanambe le Rwandais. Breaking news na bandako na bino
Nouvelle en bref, na banda kuna bino ezaki proverbe 30 depuis mon ngalema. Bye bye for now.